Shalom, shalom, bana ya no azarki ya mokili mobimba. Eza ndeko na bino frère Moïse, naza na République démocratique du Congo. Na sepeli lelo nasala audio oyo pona kosenga mawa pengolo kosenga bolimbisi na Nzambe Abraham, Isaac et Jacob, et puis na lingomba mobimba ya no azark na mabe oyo nasali na banza mikolo eleki bolandaki ba audio na ngai ndenge na pasaka na délivrance, ndenge Nzambe akangola ngai na ba mari de nuit oyo babanda kotungisa ngai, ndenge Nzambe akangola ngai na kozanga évolution ya musala makambo ebele tango nakutana na papa aoriataki nga nini nakoki kosala et puis na respectaki 30 jours na ngai. Vraiment Nzambe akangolaki ngai nyonso oyo nabungisaki namonaki ke ezongaki. Et puis ndenge papa alobaka na biso ke nsima ya délivrance okozala prophète pona bomoi na yo moko, na banza makambo ebele oyo nabandaki kosenga Nzambe abandaki komonisa ngai yango polele na ba vision et puis kooriate nga nini nakoki kosala. Nzoka ba condition mike oyo papa apesaka biso tango tozo négliger nde yango ekoki kozongisa lisusu bosoto pe buzoba nyonso oyo elekanaki liboso oyo ekomeli ngai ndeko na bino na banza nsima ya délivrance na ngai. Papa ayebisaki ngai eloko moko ke nsima ya kokangolama na yo lokola oza na mama na ndako bokosangana na ye mwasi lokola mobali kino tango okodote ye soit okonore kwa loro. Sima ya mikolo wana na respectaki nakangaki motema, sima ya mikolo tel que nasalaki voyage retour na ngai na supportaki te ke tozofanda na mwasi place moko to nakangaki motema te pona posa ya nzoto. Nazongelaki lisusu kozala esika moko na mama ndenge nazoloba sikoyo bandeko na ngai oyo ezokomela ngai nazoyeba te. Nakomi komona ba difficulté oyo nano namonaki yango te parce que na ndako bien na libota na biso nazotuna meme mamo aboti ngai alobi atikala nano kobelisa bana te façon nini mwana na ngai azobela pour le moment. Na meki na ba hôpital ezosimba te, mwana koti ba hôpital ndenge nyonso azwi bakisi ndenge nyonso no malaria mwa muke malaria bo tokokamwa ki bo malaria mwana azozwa kisi ezotikela e reporter ndenge nini. En ces derniers temps nakoloba kaka afa ba feti na ba 11e mois na remarkaki mwana donam nazana musika mama bengaki nga azoyebisa ngai kiono mwana beli nasala ipe fort na ya kokoma nakuti pe mwana azozwa soin nyonso elekaki na kimia me na nsima wana mwana akoma ekokweyisa azokangama moke akweyisi akangami. Alors mayele esili parce que par rapport na batraitement azwaki par rapport na batraitement azwaki tomona eke nyonso ekoki kotambola malamu. Kasi mawa bandeko na ngai oyo nakomi koremarke sikoyo parce que papa aza lisusu na vite papa akufa totikali na mama azo témoigner yango ke non meme bano ya ye aboti epi na famille na biso mobimba totikali nanu kozala na mutu oyo aza épileptique te. Mais nga na kati ya famille na ngai namoni mwana wana nde eloko ekomeli ye pi mwana komi kokweyisa noki kokangama na ndenge moko ya mabe jusqu'à ce que
ndambo ya foi oyo natikalaki nango keno ntango makambo bongo ezokoma nazobanda kobondela me nazomona pena nguya ndenge na bandaki si ya problème oyo kete na bondeli il faut nazwa résultat nango nazomona lisusu te. Alors nde nake ko comprendre ndenge papa ayebisaka biso alobaka alobi sima ya kokangolama to pe sima ya délivrance esengi tokima masumu parce que molimo ebimaka kati na moto ekende koangaika na isobe tango ekozwa esika ya kofanda te elukaka lisusu ndenge nini ya kozonga. Tango ekoya kozonga place ebimaki ekokuta esika wana eza peto. Bongo tango akuti yo na mbeba akolukaki azonga lisusu akota wana bongo kokota na ye akozonga lisusu ye moko te akozonga lisusu na ba demo sambo o bazali plus puissant par rapport ndenge ye azalaki. Nde eloko oyo ngai nazo remarquer yango sikoyo na kati ya libota na ngai kokauka ekoti malade do meme mbongo ya bana ya classe ekomelinga matata nyonso ezalaki na ndako nazokoma na niveau ya kobanda meme koteka babie misusu na kati ya ndako nazangi kimia yango na ye kosenga mawa na Nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob na bandeko na ngai nyonso ya no azarke ya mokili mobimba soki bokoyoka audio oyo vraiment bolimbisa ngai Nzambe pe alimbisa ngai bosengela nga mawa na Nzambe na nyonso ya mabe na saleli ye. Bongo nalingi pe kokebisa na bandeko tango mosusu oyo papa lobaka na biso tomona yango kaka blague peut-être po aza mutu alobi na ye kaka me to comprendre yango lelo na oyo ekomelinga ke Nzambe nde alobaka kati na ye. Bongo soki akebisi yo na likambo esengeli kotika yango otozala pe na habitude te ya kozala lokola bangulu ke tokwei na potopoto ta mosusu tozongi lisusu. Yango bandeko na ngai nazangi kimia vraiment so nasepelaki nasala audio oyo nazangi kimia parce que konyokwa maikoti na kati ya libota epi kokakatana ti ndenge nazolobela bino sikoyo mwana wana changement ezozala te. Yango nasengi mawa Nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob na bino bandeko na ngai bosunga ngai na mabondeli epi Nzambe ayoka oyo na kosenga ye ndenge nini ekoki kozala. Merci mingi.